Bon, c'est un petit impoli, c'est un type Oyo Azana, donc Azana position, vous comprenez? Donc voilà, donc Bakangi, pourquoi? Parce que Afingari petite Moroboya en a poto, Mi José, Nette Soyebié, donc Aza chroniqueuse, Azalagana Paris, Afingari ba bêtise, c'est que moi si les avons bien été. Au moment de les Gabouenga na Royate, na ba finga bana basi, na ba magamuso ko finga ta finga na ba intimité na e. Alobi ba makamo ezalate. Parce que papa ba petite sœur wana Mi José na mbongo ko sakanate. Tande mona ngo aza pembe père na bangaza na ba mélange ba belge. Et puis mère na banga na mbongo wana Angola. Bazui paquet na bango batie tellement justice congolaise et ça marche et ça musa na ndenge normalement ça là. Yango mona ba interpeller ba kangi aza na parka matete. Do ero azola la makasi. Na moni kuter mo boye. Avant la kangatinel nga texo ve yela nga tali para manteka kolanda ba polémique te na bona ngai. Osoko pa. Afinga fali, afinga fera, afinga ba héritier. Afinga ba waze kwa. Afinga nani afinga te pechwa. Si vous porte parole te respect pe na ba artiste. Si vous porte parole te ozoya sko marque ko comme on porte parole soit oza porte parole soit oza chroniqueur. Baba to ba ke ba classe te. Magabalo bagana sam yo ke nanchiki bango bagolo bango tena ba français aye pe na l'accès de ba diplôme na c'est pitié. Yango moni ke lona mito atiko bata mana sima jibe. Sankara finga jibe oui. Pour ça ba guerre loyale otobani nango depuis 97. État wa. Wana za gita so semi kata so na ebite. Semi kata. So na ebi kota da gite. Auti so ba village yaye. Na mama musique Zakarim baba ba se mutagi na e. Wana ngana na poto. Tu comprends? Donc, Atiko basket, papa chéri a besoin de m'amener. Pota ba beta ki abenga papa chéri. Papa chéri, na quoi si 3000 na ba téléphone papa chéri bitika maboke air moro. Alors c'est pas moni que o ça va fancy. On a travaillé chez Wera, il a travaillé pas. Papa Chiba ya te Roger Nganu na Mosaka baza. Bon ba longola Roger Nganu na Mosaka po lingo ya wana. Donc Atiko kosa. On comprend? Côté pas héritier Richard Bengana déjà pour petit na biso za wana ya lobela maramna comme on porte parole. Et pas fallait l'ingane maramwa d'aller na keli ba olem susuki soupe na bango ba omela. Bon yeb sangai. Faire pas l'ingane maramwa d'appel ba porte parole ba trésor congolo baza ba. Donc to tika ba mission na ba porte parole na bango. Toto fan na ba pecha nengona ba ya ko envier biso. Ba ye na ngosko na ki mutema mabe na presse ba ko bi ko finga siko ba star. Donc to confondre marambute soit oza porte parole ya Wera soit oza porte parole ya JB. Biso Mutakoya to afinga jibe oui to finga na kati lelo pona nini eza ba guerre loyale et ba guerre à musique soki Roger Ngando na Mosaka balobi bango baleki biso pe série wana bon à l'époque où bango ba blesse élément ba Kisinjora ba ye ba baleki biso pe ba King Tequila ba Didier Nimenene ba biso tout toye to bike no to leki bango wana eza normal wana ya ko beta ko masola ofinga na te. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata. Ouais, Zanifai, au combien? Aux allons la garde du Nord. Bon. Tout justement, soit métro ligne 4, qui est la marcade poissonnier. Bandaka komata, nettozo ya Château Rouge. Pour yango, awatoza, et ça entre marcade poissonnier, na métro Château Rouge. Bandaka komata, en face, il y a magasin Carrefour Market, en face, Batalana, au moment drapeau, il y a RDC Congo. Au moment awatoza, et ça, on a salaire rapide. Nazo Zelayo, Franco Nabango, Zanifai, et l'autre qui est boum, exact. Nazo Zelayo, à tout à l'air. Manigol, bonjour. Bonjour. Manigol, oui. Vous commis ce soir? Oui, tu commis awa. Mais là, nous, on a c'est quoi, oui, tu commis awa na Château Rouge, awa na face à Carrefour, pendant que l'on évite presque un mois awa. Non, mais vous avez un ministère, c'est un on a souvent pas si
Est-ce que nous yaka biloko awa tout ça et c'est comme sukodo en gros en détail. Et on a yé. Ah ouais, bah, voilà, ah tout ça, ah tout est kaya. En gros et en détail exotique, ah tout ça donc, ça aussi bah, ça y est ah puis la vie c'est ça na c'est pour capacité. Tout ah na chapeau rouge. De tout est qu'à vendre en gros et en détail. Ça même mi carton mon corps. L'hôtel là on a mis à tout. Donc bah prix oh ça ah rien à dire. Donc bah écart en moulay, ce doit être la bloc en gros, la bloc bien il y a bio. Tina yawa. Ah, na pem sa bon na ba paria. Au salaire ngana koma kaka awa nazanga mumimi awa to Thompson 5 kg 13,90 €. Non. Oh ngolo 5 kg 13,90 €. Maman. Malangwa capitaine normal makayabu ambassade Ouais, pembe. oya pembe bongo pondu ya kin pondu oya kin sibul na 5 €. Omawa Faut na tika nyawa. omuna wa Na yé libela awa. ngai dero bite kuti dero fumbwa carton fumbwa na 10 €. Oh. C'est dit jamais vu. Yango nde makambo fait. Donc ça 4 Marcadi Regardez, Château Rouge. En face, il y a Carrefour Market. Au moment où drapeau ya Congo RDC. Et l'eau comme casse. Bon, ça vous donne mon noir. Évidemment. Qui s'arrête ndek. Mon frère. Tellement pris. Comme il ça na yaka na donc na côté On me la raille. Congo fa ke boso tolia biloko mboka na biso Et moko. puis tu es drapeau du banda wa. Drapeau ya Congo. Ba misi neti oyo. Et puis ça m'a bien mboka. Yama ya Congo. Bouti ba province, bouti ba mboka misusu. Boya ko s'approvisionner pour ba prix. Yango. Na ba na ba tirer parce que qui est Nzalanda Congo. Yango. Awa tout ça. Au moins la drapeau du banda. Bonsoir, vous êtes connecté sur le meilleur site, le site du moment Elenga Congo avec votre humble serviteur Sam Kazadi, le nécessaire, le chroniqueur standard Oyakendaka, partout, na BCBG, na maison mère, na quartier latin, et pas héritier, partout dans l'orchestre toi Congo pour nous Sabino plaisir. Nazoya Mbalisu sur Sankara pour la deuxième fois to beta Masolo et Belé parce que Pacho RFI Oyoba Betaki, le mardi Baoti Kukangaye na ba soda en tenue civile, soldat présidentiel. Alors, Yango, na souci, ndenge solo ba toujours que maison mère déjà simanango, neko location Sankara, la bouche autorisée, ya oui rason poto beta masolo toyeba. Avant pour mon Sankara, na pesimbote, na Nino Mavwemba, Bogar, charisme, azali mwindu moko bien, azara mingi pembeni ya artiste na ye, conseiller pe makambo ebele efanda mwindu ya kitoko pe, Akima Saloum ne le marque congolais. Hakim Saloum Ouakangi Kampala Lubumbashi Afrodicide. David Loutete, bonsoir Sankara. Ouais, bonsoir Sam Kazadi, le nécessaire. En tout cas, Talarayo Koutangana Olive Verte, Abissoir à Trouba Ville. Vous comprenez. Donc voilà, yo posa journaliste au Betaratro Casino. Donc, tu Koutane Bisso na Bisso Bata Ville. Oyo Koutangai, donc, n'arrive vraiment à se dépenser Bambong Lege Belé. Donc voilà, comme on dit, journaliste Belé, Basolo Baloba, mais so Landi Héros. Alia Benanda Kala na Koué Moro Bohedo, yo Moro regretté. Donc mon appel donc une saki made ce quand même souponné ma sebe. Tozana bata on attend. En tout cas félicitations à la démarche na yo parce que za muto yo zo édiquer presse surtout internet. Pour ya TV ba papi mboma ba nati lo kole ba na prompte ba mami lela ba gabana ba sele. Ba na problème ku tout donc ba bato yo de ba fanda ba Hélène Kalema. Mais sur l'andi sur internet c'est na désordre de mora mabe on a bengo la police de la presse dans un mouton na internet oye ko édiquer parce que les lots on a été pour insulter les gens tous on a été pour na ko diminuer ba star na biso yo ba sala ba marka époque na mboko yo ti le lo ba sala makambo minene donc tu comprendre que oye aussi les sana nu bato nzala ozong sa bango na nzela bato ba kansaka que prière na bango guerre moi si la raté pour bango baliaka non. Yango mone sopi bango donc voilà en tout cas félicitations à la démarche na yo to saki déjà mission na monio yesus na yo que Guy Malela le prince de la ville à Rokamwa na yo que David Loutete à Rokamwa et puis PDG Roosevelt oh na Arche de Noé na Bibo mta comme si Bibo na New York à Rokamwa et puis Hakim Saloum le Neymar congolais à Rokamwa donc merci en tout cas Touta Angola na yebi que Grévi Fouti la matita lié bosinga mfumba zola mbwa ba chic bazola Patrick Difwa na Konista Mavinga bayambaki biso kitoko siko toye a tozokende Tanzanie mais avant Tanzanie toana conseil tozobetela PDG Roosevelt
na Biboua donc ils ont danger donc Arche de Noé voilà quoi. Alors Sankara nalingi vraiment naïba oza la claire ota la caméra et le konini Pacho RFI bon azo il est Sankara de Kunta. Qu'est-ce qu'il y a avec parce que après avoir que bêta Pacho RFI les lo mardi ningi toza mardi boye ba ko kangaye toujours maison mère ba qui c'est toujours maison mère donc ninga boye soki Pacho kufi ba qui c'est toujours maison mère Pacho RFI a sali nini. Bon, ngarudu na poa na ngana niveau na ngana kosola masona était parce que moni lelo biso ba Sankara de Kunta ngana bonga ya tongo okopa na ke poto na 99 99 na ke poto donc na nenga mabete quelque part il faut batu ba remercier nga parce que na muto na tiki poto na ye pena ki sasa ko travailler ndeto mona ba libanais ba indien donc na ressorti ça français na ye ko sala na maison mais pembe na wera so tiaki batu lokola ya banzala lokola ba Pacho wana opesi ata visa moi Turquie kimi ata visa Kenya kimi okopana yango moni leo na minute oyo ngana ko wela ne lo monter parce que yazo luka bonga ko maloko nga les domestiques riches na ndenga mabete nga première voiture na nga na vie na somme on a 2000 Mercedes 300 même car na fait recherche de poule ya payé à blenga na payé à rouge premier car deuxième car 2001 2002 na poto na sali boîte na masala nga blezele ma ba car combien na payé bon banda ko landa batu nga na mona suka na si sa famille mobimba bakenda poto et là retika na 3 mois na nga na bango vacances na Miami na États-Unis et puis na minute la zo ebaté na veni na biso la sani na mema ba masa poto na mema ba relation ba momi kutu kolobate donc là na minute oyo ngai na Sankara de Kunta na mutanzala te donc souci ya ba Pacho bana bato ke ana besoin un jour ako m'appelle ba niveau ba Sankara ka komi pe boba ke na distributeur atali solde à compte le roi Samo ke na obendi 10 000 okobeta la casino nde ba Zaïna envoie ma Nicole Zaïna envoie ma Nicole à betaka donc là na minute on a dans la problème n'était pour ma jalousie et ça va batu mo ba envia biso kala tanga na le kala TV ya chez bango na parler na ebite so wapi otalanga okamwa eh ya Sankara oleka ya Sankara oleka suivre la kit na TV eh ya Sankara mo adotala eh un jour ngapela comme le roi donc ngabe bloko na condamna mingi Zakari baba basse mutaela biso bana sirage na presse on comprend na ninga mabete ye fa pesa merci na Zakari baba basse ngana sala école de Sankarai oh le na minute ba Sankara babima partout ya politique baza ya ba église ya opposition ya pouvoir partout ya moni ba komi na presse bazo ya bandolo ba mambebe ya a marqué pokinin nga marqué pok nga na kolo bate na kutala ba Zidane masala ngai entraîneur à Real na benga nga be omoteke nani ya lembi Cristiano bimisa na benga ga bimisa lano Chala moi Benzema muge donc tala masala nga na interview bango Zidane Roberto Carlos Claude Makélélé les an internet Léon a minute 3 fois par an français na botate na Congo bo eskizenga. Pour na monera pousser na mama emo. Non. Pousser même na vieux direct. Yango moni biso ba Sankara, toto fan na ba pecha nengwana ba ya ko envier biso. Ba ye na ngosko na kimutema mabe na presse, ba ko biko finga siko ba star. Ba sala ngona nenga normal. Ngana sala ya Léon na bongela ngona vie. Léon a minute yo na nenga mabete j'ai combien de parcelles ngana paya. Mais na ko bandolo bate. Léon a minute combien de cars. Oh lelo et ça 40e car na ngai et rozala si je me trompe pas car pembo zotambola nango oyo Pacho lobby et ça car so totali volé jaune yo et ça na komba wera son et ça mabeta wera la patron na ngai milo nyoso na zona mukile za grâce à wera on comprend donc poto na kenda grâce à wera so na bota bana na poto grâce à wera so na mema ndeko na poto grâce à wera so na ba jeep au 69e car na ngai grâce à wera donc ils ont jalousie pour une minute on a ninga mabete na paya ni pusu ni moto ata na pigeon ya moto chez banga ta rukula ta chaku donc le na minute ils ont ba jalousie ngane na we car na ngai so lobi ya wera oui na ndimi ve na ngai y pas le relation siko ya patron moi pieka bon so siko na minute oyo car madame na ngai na lobeza na ya mampata donc mampata na dédié car madame oh na dediango werason et puis siko ba na ngai ba jouer na bango nyonso na dediango ya ba exaucer na ba gladi déjà jalousie le na minute oyo eza ba caro le longa na robeta masolo ba carte donc na ba nyonso ma premier car na 2000 premier poto na kena 99 donc na parisien na boye il faut bandima biso na longwe be na poto moni
bamabanga boka ya batapoto ve na nani ve na nani ke ngape mutapoto il faut les rappeler la TV ve la sakara jiken on se pardonne à parisien Léona minute don nenge ba rêve na boka batapoto biso batapoto toza wa ba collègue na ngai donc voilà moni batebele aime sans compater ça ba vertige mais nazo comprendre na ngai aso atana ye donc voilà alors Sankara batu bazo akizo balobi ofinga JB que non papa chéri asila mais dernièrement awa tango papa chéri atindaki oki ndo zonyo pas ko filo mide okenda pe krecha mais air bakanga kyo ko feka ngisa kyo JB bien na mutabi misa kyo wana nazo loba makambo oyo pas chéri fa lobaki yango nazongi solo yango mais lelo okuma kofinga JB ninga zoloba selon ndenge azo krecho parce que yo ozo finga JB que non papa chéri asila depuis 2001 mais après ça ba mbongo leka ba mbongo na ye. Bon, je ne confondre. Biso, guerre wenge maison mais BCBG bandi le lota. Je suis zolo bato finga na le loto banyo finga na depuis 97. So to fingi ba fingi to fingi. Ti le loto ala ba guerre na biso loyal. Vous comprenez? Donc to confondre marambute soit oza porte-parole ya Wera, soit oza porte-parole ya JB. Biso mutako ya to finga JB oui. To finga na rati lelo pona nini eza ba guerre loyale et ba guerre à musique soki Roger Ngando ena mosaka balobi bango baleki biso pe série wana bon à l'époque où bango ba blesse élément ba Kisinjora baye ba baleki biso pe ba King Tequila ba Didier Nimenene ba biso tout toye tobi ke no to leki bango wana eza normal wana ya ko beta ko masolo o finga na te da biso eza ndenge wana ndenge banda to dislocation wenge salami weka ke na droite JB na gauche to fingana so bimisi ba image au moins ndeti bako sola te mais jour weka sala accident jibaya tu comprends mutaliboso aya parce que weka son na JB à part guerre loyale baba massa o ba uti loin donc bango ba sali ke biso lelo toza ndenge toza na ba musicien na ba porte-parole sikoyo yazo linga kota batu mo boeza makamuna ete yo bimi na kashe ozaki mwana musala Zakari osokolele toilette osokolele bapine oh oui Zakari baba se mutaya na cochon na nini osoko ba lelo na minute oyo toke siko normal yo ye ofingi batu babeti ezo ye bana teti lelo ce sont les inconnus tabalo batisera châtié par les inconnus c'est pas nous tant babeti yo kamato finga JB Ye moko kumisa JB le afinga e mabe akumisa Wera. Afinga Fali, afinga Fera, afinga ba Eriche. Afinga ba waze kwa afinga nani afinga te pechwa. Siko za porte-parole te respect pe na ba artiste. Siko yo za porte-parole te ozoya siko marque ko koma le porte-parole. Soit oza porte-parole, soit oza chroniqueur. Baba to ba ke ba classe te. Magamba lobaka na sam yo ke nanchiki bango ba rolo bango te na ba français aye pe na laksa di ba diplôme na ese c'est pitié yango moni ke lo na minute atiko bata mana sima JB Sankara finga JB oui pour ça ba guerre loyale to bani nango depuis 97 étalé wapi wana za guitare so semi 4 so wapi na ebite semi 4 so na ebi kota da guitare auti so ba village yaye na mama musique Zakari mbaba se mutayaki na wana ngana na poto. Tu comprends? Donc, atiko basket bat. Papa chéri a besoin de été. Pota ba beta ki benga papa chéri. Papa chéri, na quoi si 3000 na ba téléphone papa chéri abitika maboke air moro. Alors c'est pas moni que o ça va fancy. Tu comprends? Yo e bien information mais to solo la ka Roger Ngando to solo mutulanga to benga la rapé. Abi ta pechola ba beti ya bosani ka afinga souve. Azoya susu ko loba. O comprendre? Yango mona minute oyo esimbi eta na place ako sa refuge te. Yango mo Lucas ko akosa ba nukumisa JB Sankara fingaki oui biso finga na depuis 97. Oh mama nyongo nyoso ya mama musique etali yo te. Yo za chroniqueur za lwa Sam akendaka okendaka pas JB. Oyaka pas Wera. Okendaka pas Fali, okendaka pas Fer, okendaka pas Ericho, okendaka partout. Bon, tant tambola partout, pourquoi? Parce que au milieu du village, c'est crédible. Est-ce qu'il y a un micro na bando chango babatutu? Ba bengana e. Ya mo nyako mo Luka, akoma le roi porte-parole. Ezo simba été. Donc abeta ma solo est normal, aza muta ma boké, ana niveau na ngate. Il est est-ce qu'ils zenga mais
nakotala ye boye pardon et puis abi yo kutundoza vilain parce que yo utamboka donc yo naike kwa fikine wa beta munda donc bokokana donc textuellement forme ekuta mutune na zo ebala te forme longi ne ebala to ndeli banga banikela la pilipili na zo eba kutu forme anede onde toilette mo ebukani do onde brique beli bien te ya ko beta masolo na te omona minute bato baotala biso bayebi valeur na ninga logique omoni ya ko loba kutu makamba linga loba te po ngai na ye ah tokobanda nakobanda ya na niveau ne te parce que makamanga na sali na vie époque nga na marka na ndebi so travail nga travail chez wera ya travailler pana po ba jiba ya te Roger ngano na mosaka baza bon ba longola Roger ngana mosaka po lingo ya wana do ati kokosa okopa côté pa richa benga na déjà po petit na biso za wana ya lobela makam na komane porte parole akendo et pas fali lingane makam wana ta oli na keli ba oli msusuki soupe na bango ba omela bon yebisa ngai faire pas lingane makam wana ta appela ba porte parole ba trésor congolo baza ba tutu do to tika ba mission na ba porte parole na bango kilokoso sikonde ye mabe yango moni bakomo betama yango moni bakomo ya na ba niveau na nyoso sam batika fanti ya oloba ngane ti nini ayo solo maso nini ama kamba oloba te pongane na bo ngana leader do so nga solo la ngana solo na ba leader nga lelisa ba leader na fuki misa ba leader ba yebi na sala époque na marqué époque bango ba lelo do azwa tana ye akoma lokwa Zakari ba so lelo te pe na sepeli na ma campagne ya mamoto ndenge mampata lobaki guerre sili Mosaka zo finga lisusu te yo zo finga lisusu te en tout cas c'est bon félicitations dans sepeli te bon attends la guerre bato ya m'opposer la bokolia on comprend la guerre pe ya mo pe bozui mwata bo pe mi pena emsu bolali oka guerre mo boya esu moi côté kuna bayokana oka jumsu ezongi et ça c'est le guerre on comprend donc voilà au moins le na minute yo ata ba famille wera ata ba famille ba jibe batutu ba otala bo finga nani bo ti musika bo tika makamwana batebebe ba sepela ete ba kokatango okopana siko ba bango ba jaka ba bato balingi makambo esilate ah bon kenzala te alingi makambo esilate po ye ko lia na ye fo makambo e continue siko yo ezo continue nango juste amona ke kote kuna mosaka aloba nete nganda aloba te ngana aloba langa te ko ba kote kulo bis kote la biso muta aloba nete boye ba aloba te siko ko mo sale mutema pasi na osani e comité yo o rappeler nga makambo nini soko finga bato la finga ba image za la finga bango déjà eza guerre na biso loyal etali ba mission tout ba uta maison mais auto ba so wana kutu do rappeler nga te do la finga bango déjà makambo guerre loyal e makambo yo pesa biso leçon lelo te do yende aye nango ya salite omontanga na loba boy donga na royate na banana bando finga ba batu mote mo quelque part na nenga mabete ba bana pe bakoli comprendre bana bakoli nga mwana na liboso na 15 ans ya mi balé 13 ans ma fille Samantha Monique ya liboso Sam 15 ans ya suka na 9 ans bango nyoso babotami na poto oyo babenga ba société baliaki ba goûter na bango bakoti ava balala babenga na téléphone papa Sankara papa Sanga siko bana pa tu refi bazabe na kiasi matundulu bazabe la sona bata baza wapi de petit moboye azolinga kota ba guerre mo eza ba guerre na été ça alors David Lutete vraiment za contre pe makambo oyo nga vraiment il esalinga pasi arrestation ndenge bakangi pa tu refi Sankara est-ce que ezali bino maison mère wera son bozali derrière arrestation na ye nanya kangi si pa tu refi lelo. Bon, c'est un petit impoli, c'est un type oyo azana donc azana position te, vous comprenez? Donc voilà, donc bakangi pourquoi parce que afingari petite moro boya na poto mi José. N'était so yebié donc aza chroniqueuse, azala na Paris, afinga ba bêtise ta que moi si eza vraiment bien te. Au monde to le kabwenga na royate na ba no finga bana basi na ba makamuso ko finga ta finga na ba intimité na ye alobi ba makamo ezalate parce papa ba petite sœur wana mi Josana na mbongo ko sakana te tande mona ngo aza pembe père na bangaza na ba mélange ba belge et puis mère na banga na mbongo wana Angola bazui paquet na bango batie tellement justice congolaise eza marche et ça musana ngo ndenge normalement sala yango mo ba interpeller ba kangi aza na parka matete do ero azola la makasi na moni kuta mo boye avant bakanga tinel nga texo fe yelanga tali parlementaire ka kolanda ba polémique te na bona ngai osoko pa te na boyi ngabite lala nengwana oko pa na amela so poto mungu asoke lo nini do so pe vungulelia donc mona minito yo
petite sœur wana atali bena keto ofinginga na ninga mabe injure eza leo na mboko yo injure pesa malgré ça délit mais ko ma infraction donc yango moni bakangisi nakata ote menakati yo petit ozo ba ya Paris wana mi José la reine batu bayebi ke alobela mingi werason afinga ka héritier afinga pe jibe mpiana alors ezate pour le quoi babeta qui est asali je crois basali 2 ou 3 émissions yango bo profiter kana occasion na le quoi mi José za petit wera bocheye à la tête pour bobata masima na ye mais za werason mais bocheka mi José pour et peut ça convertir. Mi José Aza quand même citoyenne congolaise donc voilà au moins il a minute mutuma kolinga ba finga ete ndeto ka betona la justice au moni ba finga yo batangi ko mono ba lo makamno na ninga mabe ozana droit à reporter plainte ya to lo ba mukolo makamo internet o ba code sango pena na ba alignement mobo et puis ba hors de mon na Congo ba te belé ba se retrouver na makala parce que na déontologie ba te belé ba comprendre ba bébé c'est la journaliste semsana ba on ba chroniqueur bata ba kepe na classe bata batu ba souffrir bakela ba homme ba fandi bino boyeka lelo bandi ofinga ba batu yango moni mwana na kangisi mwana na za fanatique wera aza muto yo ye pasaka ba guerre na ndenge na eme mwana mwasi to ana moi de la femme yango moni femme fara kangisa mutu nyoso oyo ayaka koloba mabe pona femme en tout cas pona nga moi de la femme ake boloro na moi de la femme afinga femme c'est tout à fait normal les légitime défense oyo mi José la reine que je salue en tout cas moi na batu ki toko mi pende bien torchona zanga tâche abela niki tuntu na bumwana ozo sentir que mini pamba talo kwa mwana nengwana vraiment ozo sentir que mutu moboe azana ilongi Halloween omoni ba masque ezaka ba omoni ba fête ezalaka ya na poto ba Halloween o ba fête ya ba ndoki omoni ba masque batu balata Halloween wana za Halloween azo ko finga vrai chez nengwana c'est pas bien héritier pour finga mais actuellement là ba monde qui no ba témoignage a bien pour héritier tout ça donc bino musicien comment vraiment se voir ba guerre na bino so monika mutu mo inconnu journaliste à côté makamoro boyokani côté bato héritier bazo sepela oui azui ne ba betie bino bo sepela tout ça donc te bato sepela te ba mona que comment yo tu te permets ya ofinga tous les artistes congolais obosani ba valeur na bango ngelo na sepe na héritier parce que loko asali bien nenga boya ko mema garçon na Halloween poto parce que sora mema ge poto elinga bebisa makambo na bango nyonso na ambassade na ndenge nini susu zoba maboko na ndenge za na webi makambo ya na maboko na non na ebite siko ba apprenti na maison Schengen banga ba pimela bango nyonso visa et simba te est-ce que yebe na ko sokola bena maboko bwa ko liata afandi bena msuna papa chéri jibe ba olia fufu te ndebiso sokola bena to lia na ba were simba te po microbe ekota na fufu microbe ekota na fufu et que ko baby sa fufu ekomi lokola donc mycose microbe plus donc tétanos biloko nyonso mabe ko kota na donc ce sont des pétrole lelo na minute oyo il faut ba yeba valeur hein. Aya pété na ba komba batu ya ba le sommet André Kimbuta quand même André Kimbuta gouverneur de la ville face à na ba respect ana ba kombo te ba autorité na ba bêtise na dans le na minute to ba kangié so bengi ba autorité na finga pe ba autorité yo journaliste à musique mozo finga na ba politicien on a position te soit des na position émission musicale et chronique musicale oh bino au sala za makambu bo se limité cahier de charge za bozaka pona musique yebena komona longue musique afingi gouverneur de la ville afingi autorité afingi boy mais oza nani soit comment mbamo politicien de tomona ba honorable Zakari Baba Swauti na musique akomi mbamo honorable baso basko makamwana nyonso te nga moko papa na bango mukonzi na bango nzambe na bango kolo maloba o azwa fina liloba o baloba beno commencement était la parole est avec Dieu. Au commencement c'était Sankara. On comprend? Et leur parole et leur parole est avec le diable. Pour bango ba okende kota diable. De fois ba yeba kelo na mito na ninga mabete ta mwana muke na aji na zwa na vie. Ngala bano laisse sa famille na aji nini. Mikolo na droit de ne salo na manka bango respect. Oh, na memi ba to poto na aji nini. Nanenga mabeto yaki na palo moni madame nanga jeep na ya pembe ngape jeep a pembe ba batangi ba livre beni mi pembe donc ezaka so to mema ngombe ba kale so pembe ozo comprendre si donc pour vous dire que le na mito ba fois na ba respect ngana sabino kana tika poto
na yeko sana kisasa zwa patch RFI chaika ka mema eka lokwa ndenge Juvenal ake Sénégal akozonga suste akozonga te ata Cameroun akozonga te menga na longa akima ngala longa poto na yeko sala na kisasa toujours peme na wera so basi baki fidèle kwa sanka mabale ekufa te na Congo tala ti lelo bandelo bela wera anenini bomona ngaka chez wera do batebelende ba pressé comment na porte parole a komi ya nani oyo lobi alongo o ya mela konta mutu msobi te na kome ba nani oyo te nga lobela wera na osola wera leader waza boga tanga so itata lali leader oti lelo sentir que no Choco Milboran a tchatcho côté dans un senti ventre à te sportif grand jidoka robeto mouvement msokanga milikolo 8 jours to comme luko kita bokita non asa mystique bosikoyo mutanengwana Halloween aya bano finga wera yo finga wera mama sana mboko yo zanani ngamona osankana kozo be na boyo niki toilette ozu terrasse oko sokoli bana ko bazalaka te eskizenga osokoli bambuwa na ngai do boy na kozo boy et puis na yoki alobake non Sankara de Kunta c'est un villageois bon dans ton information on a expliqué am so habité né et grandi à Bandal Sankara de Kunta yo na mwana botanga premier primaire na Bandal yo na mwana botanga maternelle ngaso ba masala nga ba mi da France ba ali ba fali pupa ba masala nga ba mi da France ba flam ka pa to beti ba ndule ba Jobel ba Seleo Scram ba masala nga ya Bandal o ezake Sankara de Kunta guerre de Santa ba pauvre Beika to ba Saint-Valois Japon donc ayebi ne histoire te ce sont des enfants o ba da kosa bazala ba côté ba Bandal bazwaka ba biloko ba da tiana ba da pesa ba soda na kankokolo po bango bazwango ba kenda kolamba baliaka c'est pas bien. Aye bandal na kimukolo camarade na bandal ezanani tu comprends donc abeta masolo mo aye binengate alo baneka tika loba to mona mwana na kimukolo bru o ngapela ka koto o obimela wapi po soko zaka na bandal faut na massa moko botanga na ta la primaire ngala ba massa na première yobi mabekas c'est to lia shaba yo zalaki nani mususu yobi mabekas massa na ngai yobi mishada la guerre de Santa ale mola ayebi bangoti. Donc pour vous dire que nganaza emso ayebita ya na Bandal ndako ezaki na salle de bain na ba caro avant chinois ya chebiso mais Sankara ide mo elinga sikoyo peza makambo lobi babi pa tu avant abetama kaka na kona bango yo okendaka vraiment jeep no ba mona ango chaque fois wana et puis makambo ningi yo salema et bazwa kizo pe oza derrière ça et nga peut-être na meka ko lisa bango kino za place mo okendaka ba Abubakar Liondo po ngana zakana yo Mungu abi Abubakar Liondo ngana ke na omelanga ndeza na 8 décembre ne pas Jessica Kadange kana kwena papa refi wana et puis am so bosana na sakana wana na beta bili wana na sala maramunyo so wana na ke ne repa new city azalaki te na ke ne fraternité azalaki te na ke ne Paris neuf azalaki te na ko betele bandala ale poupa na Afrique du Sud masala ngai donc le on minute yo même ba fondel yakis en Angola Yé n'engazana histoire à Bandal, Robert histoire à Bandal, t'es né grandi à Bandal. Léona Milito Sankara de Kunta, il y a la Sangaba camarade no bakola na Bandal, à mon Bandal te. Baba batumo so landi bien so ou tape businga ou tan zongo ou te lo mobo e gemena bimamba mon la gimkolo. On comprend. Donc faut pas na bata. Lelo nga na banda so moninga kana ngeko maloko afelo na tambola na ba feni nyoso. O man ba feni to seri to de fabilamba. Ba venu to sei to tamona makolo to koluka ba petit na koma le ka la sola kota venu na bimia venu na zorido o ka bina muya kazi le 20 ngai dona le karabela na car na nga ba tuto amona muta makola koma na car pipi klaxon ya beta masola car na car te tu comprends da beta ba masolo te ba bien te abandolo ba makamo bo poème sur internet et c'est là pour le même super musée galerie non wana le pongo te ya zona le pongo ana lupangu tape na jeep te ana l'arte ana loti a voyager pété merci Richard Ngotikage pour maboko wana biloko ana maboko eratio marambebele so achaika na Schengen donc qu'est-ce Richard ko voyager soutenir na vie pour à partir maboko na ye biloko za na maboko wana jamais ko za claver Schengen aya so alingina déclarer na ko aider na association na ngana sali pour na batu nyonso bana ba mycose na ba microbe
ba aider bango parce que ba antibiotiques les autres à Chine, Thaïlande, des autres à Inde, des autres à partout. Na sungae quoi. Donc atiko beta masolo a yebité banda la zalate a yebité bandalte. Donc histoire pe ya musique a zalagité. Histoire pas que journaliste a zalagité. Alors Sankara na bolingo ya Nzambe ndenge to sambelaka aza moto ba tiko beta pe bakangisi. Est-ce que ozala bouche to eza rason okoki ko solati na we rason ke ba libérer pe kobongisaka makambo oyo déjà ndenge babetaki ndenge pe bakangi et servir de leçon parce que aza frère nanga nga soki nazobunda eza mpona cause ya ndeko nayebi ke liki moko so epoli epolisaka maki nyonso déjà biso nyonso na bato osala mosala bien topola déjà parce que po bino balongola ye bino avant ta batimbela ye kaka okopanda omwa leo na minute oyo ntango oloba mosu wera me ye bango ke ya finga bato ebele na bacompte aranda bato ebele eloko ni elakisaka mosu nde bakangisi ye wana kuyi boyebi ke mi José mutakangisi ye donc azwa na temps apema nanu ete ya ye me ati kokosa ati kotia bamisie bato na makambo misie moko ta derrière ye misie moko mpe ta na besoin kekende kofinga motu mpo na kombo nanga po lelo atika mpe papa chéri non atika papa chéri bato wana mosaka alanga kojenga nduti est ce que atinda ye me te sozo comprendre est ce que basolaka nani bato refi na papa chéri ki non te basola te ayebi ne mpe te ayebi ye te nokoba ayebi ye te okopale biso amsoko tape appel bo mona msu papa chéri benga ngai o rappeler bo msu Sankara botika ba guerre ko ta la considération mona msu o comprendre donc yeba yebi ete zanzala yale kaka muta mema ye ale kaka na intermédiaire à Mosaka OK so alobi na Mosaka lobi po baka mata batindeli ye ta batindele pela ronde nini Mosaka na katelo comme Mosaka biteke na Mosaka ke na donc ezaba makambo leo na minute ta biso na Mosaka to pemi na biso na bangando to pe ba pi Roger ba pemi na bango ba les presse ba tout yoza salon milieu du village tout na ba misia ba tout la totika ba misia ba calme musique lelo a Congo na besoin makambo te musique na besoin makambo susu ta lelo wera bimisi 7 jours de la semaine to kangola président Angola bité zengaluka to seko ma hymne national Angola to bité to tout na nous debout congolais so ba roza na besoin tota na gouvernement msou hymne national à Congo ko changer leona minute wera sona beti tout le monde a diembela na batu bakata fikine komi ka diemba donc to ba se retrouver bon zosiko ba chance o makamunios 7 jours de la semaine wera son il a rien à prouver wera papa na Michael Jackson a uta États-Unis aye ayebaki liwa Michael on dirait atika pouvoir et pas wera bima ba sola na anglais tanga bima le bana na landa la suka me na katana na mo anglais thank you okopal alanga sela nga chèque ngabité c'est bon donc les gens makambo bango faut comprendre que baza la calme baza na logique baza na ba voix na yo ta lelo yoki makambo nga zala na villa na bimena mbongo mingi te na miso la $4000 na mnali mbangomba oyo la ninga obi kelo Sankara patron boss le patron de tous les porte-parole o azala jeep o la ninga 69e car na ngai toye tokutani todo solo la donc voilà quoi moni tokoza masole belé to ndeye par au star on a remis danger à l'oroté dans la pesa ba mbote na ngai parce que Sankara de kuta leo na minute yo na pesina ba mbote na yemoko hein prêtre de prêtre Akim Salomo et puis na bosanité so na yesu nazomona mbala moko grajogo na biso Jires Kembo balobi baboya bango banani di prêtre. Et puis son aux États-Unis na moni na benga petite sœur na ngawa za na États-Unis. Mobali na tanga ko leka batunyo aux États-Unis dadi bimba. Ba dadi kitoko ba Sandra kitoko na bosanité Junior Tunga na pesi vraiment ba mbote et puis sans oublier Papine Sasa son na nazomona Jelingangu ya Karine Ngangu Apocalypse Bella. Serge Baka NBA. Na pesi mbote puis na pesi madame nanga l'India de l'américaine on a même aux États-Unis qui m'a raté. Félicitations ma femme. Ba pasteur bazokima. Bato belé bazokima. Mais yo kima raté bébé. On se comprend. Na pesi ma bambote puis na pesi ba nanga ba na France. Sam Samantha Monique na pesi bambote, Samuel et puis na bosanité so na Belgique na moni Percy Tumba, na moni Chiba Chibasu. Na kangola mbala moko sika pena oyo makambo eza pena ba grevi futila ti lelo azoko ya te. So na yeki sasa na zomo na mbala moko ndako awera. Les seuls leaders ana denda kuna gombe hawa. Banda ba grand kaleti lelo.
mutala ndako ate et puis ndako pamba tala immeuble ba immeuble wera son boss patron Sakara lelo so na côté ba ndako wera mutaleki azate mais moi la bataloba nete Sakara kara place aux ali na mombo arrestation ba otipe kokanga Bercy mwana po ndeko na yo atambola na ya kufaki ba tukanga pe aza parquet kala oloba nini pona Bercy mwana. Bon, to souhaiter malheur na été ezaki makambo eza accident egoyela nga pe Sankara egoyela pe yo donc en tout cas courage moral nezala bien na bi nzamba osala tant famille pe fanda peut-être ba mona kazaki muninga na ye babima pe na ye esali ke accident egoya mwana maya kufi en tout cas ba mes condoléances na famille ya ba victime oyo vraiment ndenge ya ke atiki biso pe à son âme. Et puis courage na Bercy mona na bi que justice congolaise na ba famille peut-être ba retraitant à l'amiable donc ezali kambo ezwaka nzete te zwaka mutu donc na souhaiter vraiment mabe na été courage na bi que to soutenir ye biso nyonso na yo ba congolais ba nyonso bolinga musana salaka donc voilà même malgré kota outi na bi que ba soutenir ye outa pe ba biso to soutenir ye outa pe pa wazeko ba soutenir ye donc to souhaiter mabe na été nata na programme nanga lobby fona ta banquier nanga soki compte nanga ya franc congolais nako transférer l'été nako zo $, so ya dollar te na zu euro na otala obe na zu compte bana nako tala nde nako lukela avocat obe avocat bana nanga kota France aye po ba soutenir en tout cas ndeto zaleka la bambote quoi merci beaucoup na batutu bolandaka nini siko succès banzoi avant il national banzoi ya werason Ken Piana sali bango nini banzoi ya Ken Piana pas zo la binonga sali maison mère nini te bon chroniqueur nyonso zano à l'aise biso na problème na bino te problème na bino eza bozala ba problème na ba fanatique ya ba orchestre nde na lobaki maison mère te so finga mingem suwera kutala mutu mwalinga wera atatuli omo wimbata eza na compte santé mso kataka na biloko olia so kutali na mutu mususu alinga na JB alinga na Kofi alinga so fali héritier fait eza tozwaka ba mission na biso to tcha bango na valeur na bango donc voilà na kenaïm national na saluer ma papa wera au Seigneur sous-vêtement liboso wera la tatel meleka pembe yango na melela kango ti chaque jour Seigneur na saluer ki tambala ya maman na wera ti lelo za jeune Bible frère Patrice ba diplôme ya bana wera baza mayele intero na anglais examen en anglais thank you na saluer Pichumbo aux États-Unis oh Seigneur merci 3 mois na ngai et puis na saluer Jeep na ngai na saluer Jeep à madame oh epesi jalousie na batu nyonso oh Sankara pourquoi bonga va je bong chi bong il bong nous bongi non oh ya bonga te luka noko na bino famille ba prier yo peut-être envoûtement familial mais ngai ba lokanga te on me loque pas na bonga. Merci Hakim Saloum, le nom congolais. Mohamed Achou, Rotana, Flata Kitoko, Tela Kitoko, Rotana, Mohamed Achou, Mingi Pemeno, on a Trésor Banza Mayo. Les patrons Mohamed Achou, il y a des patrons à Kangi Mikoloyo. Sans oublier Patrick Kadogo, Fiesa Club, Moïse Samnani, patron à Fiesa Metro Bar, Jerimbu, Motopamba, Placé de Lenguelo, Kadogo, reste péché, mignon. Le patron Richard Dounia, le patron de l'agence Ngo, agence Marapadou, partout, on a de Dubaï, Bana Dubaï Karaté Nazoya, Dubaï vraiment Nazoya, Kalamingite, Nazoya Sankarabou, Sani Loco. Todo félicité Héron Ilunga. Oui, maman, c'est na matete. De l'estage ici na matete. Héron Ilunga. En tout cas, na pesi vraiment ba mbote ba valeur na yo. Héron Ilunga batika yo parce que makambo sali. Il faut batutu, baso conscience, baye ba ndenge nini rezala. Donc en tout cas, David Loutete, joyeux anniversaire, ils ont continué pour Loutete et puis Hakim Saloum le Neymar congolais batika yo parce que Sam Kasa da zone dima. Mais Zaïn envoie ma Nicole, pardon. En tout cas, merci Sam Kazadi na ebige na ozota mingite na koti parce que dans celle langa poulet suspendu de façon ça se voit de faire mélanger avec des big burgers. Golf Gizo la président la pesi bambote et puis la bossanité président Golf Gizo la batikayo et puis son na moni mamo adeti Akimpui na moni mbala moko Alpha Mampuya na moni Cover Moussa na moni président Igi Malongi bale fidèle de Werason bale combattant bale chancelier les intimes, président Sylvie Mampata kutu hier à Rolobate. Et puis président d'homme na Lille. En tout cas,
tozolongwa tozoke Tanzanie, après Tanzanie toke sous Paris, après Paris toke sous États-Unis. Et nga mukongo enza. Merci beaucoup Vanessa Bossa na États-Unis, Joël Basunda Nico, cameraman professionnel, Tracy Melenga pour monter Maglodi, Yasuka la mignonne. Merci na ba fanatique ya ba orchestre Nyonso, Wenge BCBG, Maison Mère, Quartier Latin et pas fallu pour pas faire tout le monde. Ngasam Kazadi, naza pour na Maison Mère T, naza pour na BCBG mais naza pour na partout kaka pour na pesa bino information mon amsana bino. Merci na confiance pour pesa nga pour nga na kofinga kate. Merci et à la prochaine. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.